eloko nini yebisa ngai soki kolia mbanga na ote mwasi oyo lambi na maboko na yo moko osangisi na mipanzi bongo mona na moto akosepela akoyeba koversele yo nalobaka bolobaka mbote boyokilaka monoko na bino soni tetanya mavambo lokola mokolo oyo azali kobanga koloba insanité na miso ya bana mitie bolobaka mbote mbote mobikisi solo tata pambola yo tanya mavambo. Le président Saïs a s'inspiré na yenga pe na s'inspirer ce qui est vrai, ce qui est certain. Le président Saïs le coup la yazene yende abandaki biso pe totala ki on a au total wana inspiré biso lisus. Bonjour chers téléspectateurs, je sais que vous nous suivez de partout. Bonjour, bonjour, et bonsoir, bonsoir. Cleboa.com. Avant de commencer, je vais remercier Boss Lady Pichumangaya de la nation Tonton Banda, Berger Junior, Francis Ouala, mon caméraman. Pourquoi pas me présenter? Je suis Tania Mavamboula Silandri, qui a le lot Nayambe Libino, Mobi Kissi, Oboyebi Mokilmoba, Mobi Kissi, Menga, et bien la combat Junior 6 fois. Junior 6 fois vraiment. Boyokaye, Abete la biso dans l'isolo na yendenge à Bandaka. Et l'eau qu'on y est motivé à comment ça la. Bonjour Junior 6 fois. Nalobaka bolobaka mbote boyokilaka monoko na bino soni tetanya mavambo lokola mokolo oyo azali kobanga koloba insanité na miso ya bana mitie bolobaka mbote mbote mobikisi solo tata pambola yo tanya mavambo. Mais j'aimerais bien l'appeler Junior 6 fois parce que moi je l'ai connu depuis son enfance. Donc c'est un frère à moi. C'est vraiment un frère. Laisse-moi t'appeler Junior 6 fois. Et puis quand tu as commencé, tu as commencé avec Junior 6 fois. C'est 6 fois. Oui, à Boukana 6 fois. À Boukana 6 fois. Mais les lots est comme ici. Essaye un peu de nous expliquer. Mettez la personne dans les solos nayo. Et l'eau qu'on salayo s'est retrouvé dans le monde du théâtre. D'abord, premièrement, Nabotama, on a déjà na somme boué au sekisa. Déjà na famille, sous na zala bandeko, ba frère, ba sœur. Donc ce que c'est qu'ils à la kangam non sekisa. Na quartier, na classe, na église. Donc ndé na ngonga mo boué na s'y retrouver quand même na vie na bisona na kunda. Il y a un groupe, il y a l'église des allées qui répété, il y a le pain de vie, il y a pasteur Gustave Kassonga que je salue aussi. Oui, il y a et Kambama qui n'a pas Boss Kande, président Mike La Duchesse, Sam Katokolo, Bobo Manuka, Bazalaki, qui a coupé sa répétition dans le groupe de l'église. Jeune garçon où il fallait jouer. Rôle mon une pièce il fallait babando ça là et c'est là qui est le baki au ça la lisouté les rôles on les penser important il y avait une sœur Azasco na Brésil na pied bambote il y a Alphonsingi la mienne ma sœur Nana Lubinda yende sikwa bisi boss abi mais garçon peut les qui n'ont pas azala nzunzu az intelligent le baka bien ce boucher on assure à remplacer garçon valablement. Il va proposer donc voilà il bandait bon le quoi kaliseki va celle singa test donc ba making quoi ba making nelo moko na sali après ba singa na comment kakoya ka ba répétition et après groupe en haut et continue en angoli susté repêcher en fait donc bazuinga baki dans la cour des grandes places bazala qui na les érudits et pas président Kassongo baki na kuna les érudits formation kande zalaka yana ngomona ki opema par rapport à Chikyo Bikaka après na yo ka balongwe basali les érudits classiques Bobo Manoka Boss Kande na Sam Katokolwana et nanga Mike La Duchesse il y a combien déjà na ngambu ya président Caleb Tukebana na PCP Bambote Belé ndé na ki lisusu ko rejoindre Bangot cette fois-là vraiment ezala qui expérience et baksa magi lisusu quoi après wana
les érudits classiques en Pékin en sous Libosoté et Katanaki président Bobo Manoka à qui au sala les étoiles de Bobo boss à Kepoto. Donc yo telenga nous ici. Voilà, na telenga qui to bon na telenga qui mais na qui ko s'est retrouvé dans groupe Munduki il y a Fioti Ngoma, il y a Maman Mado Ngoma Bambo Tebele place Baza. Après Munduki il y a Fioti Ngoma na ko kende na bakolo histoire. Il y a président James Kiala, place où on a kende okuta susuna ba ene le quoi ba Pakaloui, ba ya Irène Bouiboui, donc va te belé vraiment. Mais Junior Sifa, on va permettre un gars benga Junior Sifa parce qu'il y a un message dans mon cité. Là vous allez aussi me comprendre parce que c'est un frère, c'est vraiment un jeune frère autocolinaye. Donc nous avons la mobicité pendant les gens qui ont ba ni wana ki mobicité mais to comme on a besoin qui mobicité. Dans le groupe, apparemment, tu n'as pas visible. On dirait chance. Non, ça chance aux non. Non. Exactement que c'est une chance. Exact que nous comprenons qu'il fallait d'abord répéter beaucoup. J'enviais pas dans les cas directement na TV. On est allé ngamoko. Ngamoko vraiment na ndolinga na ngate ko les candidats na TV pour bato na nyoso. La raison non est avec nini. Bon na linga kuyekola. Quand même, tu as eu l'occasion que ça la moi art dans Inato. Ouais, tu bêtais bateau à jour, tu bêtais bateau à jour, mais tu connais la biso musicate, n'a pas raison mon bika. Mais na linga mingi des répétitions. Oui, parce que soit non bien quand tu jouais, tant qui 6 fois c'est junior 6 fois. Là tu jouais un peu dans le rôle mobile et puis avec on dirait qu'il y a un impact mais non cause impact c'est trop dire parce que il y a des ouvertures il y a Bamobik ici il y a des ouvertures il y a Mambo belé il y a des ouvertures na kutana comédien munene ya Congo le quoi vie de loin omoni donc na kiabuka na sifona donc impact. Là, je profite de souhaiter aussi de bonnes guérisons à vie de loin. On a séjour dans le vraiment mon président, mon papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Non, tenir caca par rapport à conseil. Est-ce que le rôle aux joueurs dans la montée déjà ça joue en gros? Ouais. Fiston ça c'est m'dabanda ko iloko yo a bongoli mwambi na ba pub ke a bongoli ba sardine na mapa ba bloro mo bongo donc aux idole na ye aux idée na ye ya kokoma bongo parce que on dirait na ye on dirait que na no musikate yo profiter aux idée na ye to ndeni non na d'abord na lobana na tala kinde Jésus na tala nde Jésus de mbandaka lokwa ouais na Jésus de mbandaka j'allais dire on dirait ndenge na mutatala ngote donc na tala kango pour na tala ngo petit lelo parce que l'inspiration me ya série wana lelo peso tala ngo sexo kaka donc eza ba inspiration mo héroïnate enzulukate ouais na tala ngo pe inspiranga beaucoup président Saï aza moko ya bato ngana revaka et puis je me dis parfois on est dans un groupe sanguin moko sur le plan wana ozolo babongo po ebiki oyibi mayele na eto ndenge nini pona apparemment na ba théâtre boye on dirait ba droit d'auteur ils ala rater oyiba mo mayele amninga mais c'est que moi je sais ceux qui ozui ilo kwa muntu moko et que muntu na zo exister na no monte que ko étouffer yo nano non nga na yibi mayele ya mutu te mayele ya mutu bayiba te comprendre non mais style na e te bazwa kamela te style la présidence ye mo ayebi pe ko zo style na e solo na e que non vient na lina imiter du genre netika moi ba bilo yo ça non en fait nga a inspiranga mais personnage oyo nanga na ye pardon na président Saï nanga tam susu toza bato liboso na bato mi balete comprendre. Donc, président, c'est avant ça, il y avait des gens au bassin. Il y a le film à hésiter. Ouais. Le film a hésité. Et puis, Azala interprété un acteur et belé Yamokili. Vous comprenez? Donc, comme c'est une référence,
Et ça m'a bêté. So président ça a s'inspirer na yenga pe na s'inspirer. Ce qui est vrai, ce qui est certain, président ça le coup la yazene yende abandaki. Avant de continuer, pour faire plaisir à tous ceux qui nous suivent depuis États-Unis, je salue mon ami Laura Makengo. Je te salue mon ami. Oh moi ma bino. Ça c'est pour le monde il s'est pesapé dans bateau. Et le konini yo lingi mona na moto wasala. Bateau ba Hollanda o ba mona. Et le konini yebisangai. Soki koliambanga na otemwasi. Oyo lambi na maboko na yo moko. Usangisi na mipanzi. Bongo mona na moto akusepela akuyeba kuversele yo. Mbongo na compte na yo koma nango ibele. Vraiment. Po osengi tata nanga mingi. Apesa yo mbongo. Ozali na mona na ye. Profiter na ngonga oyo. Ozali mukolo sosola. Là, vous venez de suivre. Là, c'est Mobik ici. Mobik ici, vraiment, ça fait plaisir. À Pichu Mangaya, Boss Lady de la Nation Tonton Banda, équipe Mobimbaya Kleboa, Berger Junior. Bolanda, Mobik ici, na lingina tuna. Il y a eu un moment où Banda est ça la sous-souté avant au réapparaître. Il paraît que chose qui n'a pas un mot à santé. Je sais pas. Est-ce que ça bah aux yeux déjà remède nango aux yeux déjà solution par rapport à santé nango pour ça les selon moi pas si mais quand on cobete la bateau loko et comme la kio par rapport à ta santé est-ce que ça aux yeux guérison nango aux yeux solution nango tozo forcer ka nzoto bon solution à 60% oui à 60% oui parce que on obtenait déjà visa et Afrique du Sud pour 9 mois. Donc, toujours réunir kaka, toujours réunir 7 boules de cristal. La logique est au 500 mambo nyosto eko sala ke. Bato ba ebelo non lo bato ko bete la bango lo ekomela yo. Ah, vraiment. Les ali solo ya pasi bo meka. Je le demandais parce que ceux en bateau ba rokoka ko assister atandenga bukisaka opandi atandenga sekisaka yo. C'est un frère. C'est un comédien, c'est un artiste congolais. Azo passé par moment moko difficile au moment où siko eza oya za siko te. Ce qu'on expliqué bino, bon mais quand on koyoka yé moko elo kaza ngo na kati na ye. Ouais, ezala qui un certain vendredi 28 septembre 2018. Juste bon on a bref hein, pour ouais, on était au moins trop déjà voilà na coin ya veni nanga. Parce que nous allons na fief nanga au quartier Obisona Otokoli. Na utaki makamba musala peka ka tournage ya Mastamo tout jeune na Blackberry. Bon baba musicien donc na clip na bango senga il fallait scénario moko, il fallait tout zala. Après tant aussi ici yango nazonga ifana kutana mutu na kunda wana na quartier nanga. Tout est mis juste na coin na master nanga moko Priscille Masele le docteur Toanda Solola après avoir coqué kota la maman Brigitte ou azalé kobe la paix à son âme master na tellement il m'tando landela yeba soin kandi zalaka to bimé na coin asomba kisi azongisi la maman et pas mon amour qui to bimé na wana asombi pe kisi azongisi li monana tout skene tout telemi to Solola. Donc il y avait un ami à l'équipe de blaguer naïe kozonga nozong c'est le bonheur que l'homme kotanga wana men habité na koka vraiment beta lisu lisoloté parce que et ça là on a bien été parce que eza mukolo wana ndenga kufaka parce que on a monaka on a vivaka na on a comment yoka na habité so na benga ngoni donc tina koyiwana ba on peut ba ebete so ezaleni ni komelinga nde tant on a eu au téléma ba moni makila pour la misusu bakanisa kwa na blaguer tant on a télémi ba moni makila ba welelinga master wana ke na pharmacie muzaya na kwa na azui wat amekio kanga pour que arrêter hémorragie nde ba ke na na dispensaire mo bikisanga eza na quartier mongo quartier voisin ya quartier nanga. Le namunganga wana o ayambenga donc aibete nini c'est pas ça qui ont fait bando mona makila li du somo lai mais aibete so ezaleni
ameko tala amoni lote nande yaki otonganga atonginga abisinga na kindola la lobi na tongo na zonga tant na kindola en tout cas pas si mon boy immense ya osaganate pas si ogama pas si na habité passion na ba ondeni pas si tant no ba pas si le za penza et pas si après vers 3h du matin na taiki tata na moni maki mutu et vimbinga na moni maki mutu nanga eza ya kovimba nde maso to la na ebisi non tout ça est fort tout ça en hôpital on a 5h moins tout y on a ti na tout na bikisanga yeku docteur on soka moi ye munganga ka moi mais mutu komi bwende ni ndai ko selanga bon na ko ta radio tant na kendo ko ta radio nde la radio bayo ebisa biso ke radio yo laksake ezali sasi radio yo ba ke ezali sasi donc nous abozo vivre na lisasi na nzoto ouais na vivre nango na vivre nango ebukanga mâchoire le na koma na difficulté et olia biloko eza makasi donc on alia sous constaté quoi ndé biloko to ebitolia ka régulièrement donc na koma na régime bon par rapport il y a coup au mâchoire yezoaki donc voilà déjà tout ça dans mon mois d'août donc 11e mois déjà parce que mois prochain déjà mois au Likambongo et Salemaki. Donc bientôt une année de bientôt une année. Ça c'est vraiment na batuyo to bozolanda bato amawa o bumunike as artiste congolais bokoki kosunga de yemoko akokokate vraiment aza frère na biso aza ndeko na biso aza mwana na biso aza leki na biso aza ya na biso vraiment soki bokoki pe ko assister ye koyoka lisolo ngo isala ki passe mingi et c'est ngo yango lelo tozo se kabwe parce que comment na etango azala ki na passe wana okokota la deux fois te vraiment mon biki sito évoluer parce que quand on isali tellement que ma mingi to boyi to bebisa moi journée mon biki c'est ki to ki lisolo mon papa chéri apesi $10,000 au ça non ni papa chéri motopamba Exode 14:14. Exode 14:14, l'Éternel dit gardez silence, je combattrai pour vous. On a une sa réponse. Voilà, papa chéri, c'est une question. Exode 14:14. Ah bon? Donc 10 000 en haut, liango. Donc réponse est en Exode. Non, là il garde silence. Oui, je combattrai pour vous. Oh, papa chéri, Pessinga. Aïbsenga. Non, appelle ça 10 000 en haut. Attends, on a 10 000 en haut. 10 000 en haut, on a Exode 14:14, ce qui veut dire l'Éternel a dit gardez silence, je combattrai pour vous. D'après ça, $10,000 pour garder silence, il y a un bundelo. Vous avez pas problème là-bas. Vous avez pas problème là-bas. Yé Nzambe, Nzambe ndim tabundela biso nyonso. Abe yete. Pia ne moto pamba lobena. Oui, pe 10 000 en haut, c'est non le tende. Boyo omona dam tali ligoro do lundi mardi mbamo makwanza bimi dans bombian ko bombele kinyoso vraiment merci na papa chéri merci na Roger ML merci na Sege Mignon Maniata merci na Nono Fuji merci na Nono Fuji hein? En tout cas merci na BCBG nyonso vraiment je te salue merci na maître Richard l'intendant donc merci na Batunyo sur BCBG merci na David vous dit ça, les premiers de la classe. Non, on peut ça occasion. Merci beaucoup. Là, nous irons vers la fin de cette émission. On a invité sur le mot de la fin. On a coupé sa message. On a coupé sa batoubazo landayo. Sur on a besoin ya batouba sungayo par rapport surtout à ta santé vraiment. Tozo sepe la bepo to monayo. So to la to la muki et que vous avez souhaité te ezan de la bisonyon parce que tu vis avec loko ezaki donc vous avez un accord étranger dans zoto nayo. Dans l'autre rôle, là, tu as qui peut boza les sous-souter vraiment. So, on a mot, on a adressé na bateau bazo landa biso. Déjà merci. Na bateau nyonso ba talibiso, na bateau nyonso ba landi biso. Na sepeli vraiment. Na ndenge bo pesi biso temps oyo. Ya koyoka biso na moi discussion tozalé nango. O to beti lokwa masolo. J'espère que eza vraiment makambo ezala qui est important. Je suis souffrant, tina sala boy na forsaka, tina sala boy na forsaka pour que na zala mutumo ki mandate na luka mo 1 mois 2 non sala ngo TP pour na loko so mbongo non sala ngo pour na fona sala ngo pour choisir mais non souffrir
non souffrir visa déjà nazwaki visa visa et zanganga ba biloko mike il faut billet il faut quoi il faut nazala assurer voilà assistance séjour donc voilà biloko na nyonso na bike bato bazali banda ba ebi valeur na importance mambo na lina loba pour que na loba en détail quoi. Numéro nanga ya contact eza plus 243 81 31 69 276. Yango pe WhatsApp plus 243 81 31 69 276. Donc eza ka pona lisungi te eza pe po ko benganga o conseiller nga eza pe lisungi o ko benganga o encourager nga eza pe lisungi o ko benganga po critiquer nga eza pe lisungi. Donc merci na Tania Mavambu. Merci na Cléboa TV. Merci na Cléboa TV. Tata. Non, Atala Kabino. Yamboye alala. Tonto suki sanabiso. To suki sanabiso ne loka suka boeme. Na ina tunaka par rapport à programme matanga mindondo. Bino bo organiser ndeni. Réunion suki ezalelo, lelo ndeto zwa précision. Donc lelo ne précision epesami. Voilà. Mama olela. Nyonso lelo moi na pesi ene na ngambote eyenga na fanatique ne na pesi papa mabeli na veve santerre na pesi mimika bongo na pesi mbote belé na pesi fashion scalpel na bandeko nyonso na ba on a tournage et puis merci na bino nde bo inviter nga bo considérer nga tout kanzambe ya pambola bino quoi. Merci beaucoup. Là, nous sommes vers la fin de cette émission. Là, vraiment, je vous remercie. J'ai salué tout le monde qui nous ont prêté leur attention. Il y a une émission. Je remercie l'équipe Mobimba ya Cléboa, mon caméraman Francis, voilà. Pour na image kitoko salingai na pesi pe bambote belé na maman nangai sika azali à mon jeune frère musicien azali camarade à Mobi ici Giliti Mavambu à mon jeune frère Giliti Mavambu je salue Eleonore Kindunga la TGV de la presse hein salon kande na olingat o muninga na yo je salue tout le monde je vous dis merci et pour finir Natiki Mobikisi asala biso moi comédie moko ya suka pona ko sepesa batu nyonso bazola Mobikisi azali na kanda Tania Mavambu kotikila ye asala eloko te pamba te comportement ba musicien congolais ali ko sepelisa ye na tatate solo ba musicien congolais bo fungola makutu boyo kangai bo futaka banyongo bino nyonso bozali bakidi mfuka Yali Bosso, Ezali yo, Weranson, Ozali Kidian Fouka, Futa Kanyongo. Jibem Piana, Yope Kidian Fouka. Fali Poupa, Yope Kidian Fouka. Na Fabregas Oyo Yeno Kaka Lelo Lelo, Yope Okomi Kidian Fouka. Tania Mavambu. Pour Oyeba Kidian Fouka, Eba musicien congolais, Naba politicien ebele. Kende na victoire. Naba maison ya photo okomona ba photo batika na nyongo solo bofutaka ba nyongo.